Bonjour les abonnés de Bibi Chimombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Nayebi ki boza ebele ya kolanda biso na ba etandomike na bino partout boza li boza kolanda. En tout cas, merci pour la confiance bozo pesa biso bo s'abonner massivement na chaîne na bino Bibi Chimombo officiel pardon. Émission Oyo, les émissions mo malamu. Ils ont apprendre bino, ils ont sa connaissance na oboyebi, ba ope ba yebi en tout cas vraiment eko aider makasi. Lelo na yeli bino méthode oyo ya malamu mingi okoki kosala soki okute na ba situation moko difficile. Méthode ya kotia kombo na yo na kati ya mai na mulangi na mai ya mongwa. Je sais que bato biso ba congolais tous à bongo, bato ba ko interpréter na ba ndenge mususu. En tout cas, moi je ne suis pas là. Donc ce que lundi autosi et que ça la bien et puis aux alana kondima, ce sont des sacerdoces et ça va o benga kibonganga nzambe. Donc c'est ça. Voilà, et le ko ça là okosala ngo soko okute na ba moment mo difficile, okute na blocage, osala makambo ezo simba te, oza na poso okotisa CV moko boye, oza na posa ba répondre yo, ozomona ke makambo nyonso oyo blocage, limitation, mosala ezo simba te, kombo na yo en tout cas soko okei okotisi kombo par exemple okotisi liste ba kombo ya bato mosusu ebimaka mais ayo ebimaka te. Donc kombo no partout ezalaka sali makambo na yo esimbaka te, ozo expérimenter blocage, limitation de loko tokosala eza juste pour t'aider. Donc c'est ça, tozana posa ya mai na mulangi, zoka ka mulangi na yo ya mai, mo mulangi moko moke ozwi otie mai, tozana posa mungwa, o eza mungwa ka simple, eza na ka mungwa salt yango bakomi salt na anglais awa bakomi salt. Mungwa ozana besoin ya mai nde tokosalela osala service. Omonde ba pasteur batindaka mama kende sokola zwa mungwa parce que mungwa oh, c'est très important. Je vous dis mungwa oyo boyebi ke non mungwa ezali eloko moko nzamba sala eza mystérieux. Mungwa oyo mungwa elongola blocage, elongolaka limitation, place oyo ezo simba te soko lobi osokolelo na mai ya mungwa ekosimba. Dans sa vidéo mosusu pe na relaxer bien commenter ce que kosokola na mai ya mungwa soko moni makambo nyonso ezo simba te na osala vidéo. Mais lelo tozo lobi na likambo ya kombo yo kombo na ba monaka te bano ba osala pe examen d'état soko oza vraiment na posa au réussir kombo na yo ya paraîtraka na babenga na journal mikolo eza su na journal te. Donc kombo na yo ezala en fait ezala engenga, kombo na yo ezala au top bato ba osala ba business na ba réseaux sociaux soko oza na posa kombo na parce que eza bato mosusu ko otangika kombo na ye fi wana na yebi ye moto wana yebi ye. Donc kombo ya pamba ebe ezo sepelisa bato ebe na faveur na relaxe bino ndenga kosala ngo. Donc c'est ça na yebi ke biso ba congolais to interpréter na ndenge na biso ba congolais tozara likambo eza na sens mosusu obalation na sens mosusu. Donc oza sacerdoce nga pe na sala na mona ke simba na sala pe ba recherche na nga, je fais mes recherches pour na koyela bino eloko bato mingi bayebaka te. Donc c'est ça yo eza kisi te eza soki kibonganga te soki nini te. Donc za na ngona ndako yo kaka ozwi mai no na mulangi ozwi mungwa na yo. Voilà, toza su na posa ya papier o eza papier ezaka papier ya pembe papier kaka ezaka papier bakoma te eloko moko te pembe kaka. Nous aurons besoin de stylo, du stylo babenga di stylo hein? Voilà, toza na posa ya stylo, toza na posa ya papier. Donc c'est ça okosala ngo. Je vous dis so oza na kondima tu as la foi, tu le fais avec la foi, je te dis que et osimba kombo na yo en tout cas faveur elanda yo parce que bandoki ba identifier na biso ndenga ba kombo te babika kombo na afi wana bozana esika moko te mais ka era tangi kombo na yo aziyomba la moko. Donc toza na posa vidéo eza juste pour na ko kombo na yo ko sanctifier kombo na yo ezala bo bazana posa renommé kombo ne kende partout bato ba ye eza na à partir ya kombo.
na ba liste na ba kintoki ya famille eza batanga toza sur place te mais mama mususu omona ezolanda biso mpona nini bakombo na biso ezali bazwa kombo no bakoma na liste bazwa eloko no bakoma na liste parce que ton nom eza juste pour clarifier ton nom pour sanctifier ton nom parce que mungwa babi ke mungwa eza eloko moko très important oyo nzambe asala po bato mema koloba nayebi ke no bokoloba nga na yebi yango na opesa bino savoir plus nde kombo émission donc c'est ça voilà. La première de choses ya kosala eza ozwi papier na oyo yango oyo wana katika morceau na papier na kati morceau ya papier na bloc note tanga na zwi bic eloko liboso yo osala c'est juste okomi kombo na yo nickname na yo te donc prénom te o nini te kombo papa na mama babota yo kombo nanga par exemple na pesi kombo na zwi kombo ozokoma lokola Aimé okomi kombo Aimé Dibenesha donc na baluba Aimé Dibenesha eza mapamboli eza mapamboli yango nakomi Aimé Dibenesha okomi kombo na yo babotela yo kombo na yo eza na badocument kombo na yo papa na mama botela yo okomi voilà parce que bobi ke non eza na bakombo mosusu kombo wana eza par exemple bakombo mosusu eza lokola mampasi kombo wana mampasi soki osali service o ata kombo no ezolakisa mabe ezolakisa pasi moko service okosala ekoperfie kombo na yo ekolongola en fait eza bakombo mosusu mampasi mais kombo wana eza pasi nde ezolanda yo bakombo mosusu signification nango ezalaka mabe bilakeli kombo na yoka déjà bilakeli donc bilakeli eza déjà kolaka eza déjà malédiction donc eza bakombo mosusu soko moni oyoki yango en tout cas yo moko mona keno te kombo eza signification mabe donc c'est ça okomi kombo na o baboteli yo okomi kombo na baboteli yo okomi yango ozwa papier ongumbi bona na nde na osala bien ozwa papier ongumbi zalaka na kondima sala ngo na ndako na yo ozwi ka papier na yo ongumba kaka très bien avec ton nom non avant ngumba nanu sorry moi excusez nga avant ngumba nanu okomi requête na yo par exemple oza na posa ya musala ngai Aimé Dibenesha naza na posa ya musala j'ai besoin de la promotion okomi j'ai besoin des enfants okomi j'ai besoin d'avoir du succès okomi donc comment requête na yo oza nango posa eloko nyonso oza nango posa eza quoi requête okomi yango na kombo okomi biloko nyonso oza nango posa mosala ezosimba te koma naza na posa mosala naza na posa promotion naza na posa ko voyager naza na posa visa naza na posa ya passeport ebima naza na posa guérison okomi kombo na yo okomi na biloko nyonso oza nango posa requête na nyonso okomi yango na kati ya papier après ongumbi papier na yo tu plies ongumbi yango kaka après avoir kongumba otiki bic non parce que okomi déjà requête na nyonso partager vidéo ekoki ko aider mutu moko ami connaissance camarade ndeko en tout cas vraiment bomekango bomona ke non ekosimba ozwi ozwa mai na yo na mungwa nayebi ke na opesa bino verset biblique moko na opesa bino verset prochaine vidéo na osala opesa bino verset biblique ya mungwa ya utilité ya mungwa o Eli bana Israël batunaki ye Eli mamu na bango nyonso bandeki kosimba te ayebisaki bango boya na vase ya sika bozwa mungwa epuis bopurifie mai wana donc mungwa oyo anything okoki kosala esalaka mosala ebele na bandako ata omoni makambo ezosimba te ozolota bandoto mabe oza na poso omona makambo mungu kaka mungu oyo osala si salt oyo babengaka na anglais mungu oyo ya minene oyo
mo ba benga 6 soldes aba benga ngo ya o 17 soldes ozwi yango obwaki on ndako na yo obwaki pembe na ndako na kona na bakonya so ndako no omona makambo omona na butu voilà yango za sujet na biso te ton na bino vraiment na respecta kango tokozwa sikoyo ofongoli mai na yo ofongoli mai na bouteille na yo oyo ozwi mungwa ofongoli botoli ya mungwa na yo bozana fongola ofongoli mungwa okoma na pasi sorry bolimisa ngai ofongoli mungwa ozwi mungwa na yo ozwi mungwa otie na mai ozwa vraiment mungwa mwa quantité moko ya mungwa otie na mai na yo otie na mai aka otia mungwa na mai na yo mai ozwi place okomi ba requête na yo papier na okomi ba requête na kombo na yo otie na kati ya mai yo otie kombo na yo na ba requête na kati ya mai mungwa otie après je prends okangi bouteille na yo bomeka après boya opesa ba résultat bo partager vidéo mungwa na yo na kati ya mai na yo obandi siko kosambela a obandi kosambela yebisa nzambe eloko nyonso olingi ngai aimé ngai Bibichou Mbombo oyo eza kombo na nga na sanctifié kombo na nga na makila na Yesu mungwa oyo natie na mai epurifie place nyonso botuto ezalaki elongwa place limitation ezalaki elongwa place condamnation place bakanganga ezala na ndako ya nganga place bakanga kombo na nga place bakenda na kombo na nga na kati ya ndako ozoloba ozosekue obandi kosala ba déclaration obandi koloba eloko oyo olingi nzambe asalela na kati ya mayo obandi koloba loba loba oyo mosusu balobaka kosaka banda koloba banda kotelemela nazobota te kombo na ngai na examen d'état nasalaki examen d'état ebimaka te banda bato mosusu bamanisaka bango bapromotion nga promotion ebimaka te nga kombo na ngai emonanaka te obandi koloba place nyonso kombo na nga bakangi tu fais des déclarations yo moko oyeba eloko olingi nga nayebi makambo nalingi nalobaka tu le fais pendant 7 jours 7 jours olamuki na tongo anytime ozo santo mai oyo eza sanctifié déjà par le son de boyebi ke mai pouvoir à mai donc bino moko boyebi bosala ba recherche boyebi mai elakisaka nini mungwa eza pour purifier pour sanctifier ce sont de choses naturelles o nzambe ye moko asali mai na mungwa eza biloko te mai na yo mungwa na yo tu prends kombo eza na kati eza korepresente yo obandi kosambela osambela tu fais de déclaration pendant 7 jours. Après 7 jours, bouteille na yo, boaka na yo. Et ça n'a pas bomba, tchani, aux yeux en gros, 7 jours, il y a prière, au respecter, car fait des déclarations. Et l'oko yoli, en tout cas, il rate raté. Moi, je vous dis, parce que dans un témoignage, dans un témoignage, on a mon sala, na mona. On va bien un sacerdoce. Et ça, nous, quand l'église, bon, na montagne, ma huile d'olive. Au bakolo huile d'olive boy au monde rato moni donc ce sont des sacerdoces et loko wa yomoko zala na kondima ke o non sala o esimba yomondo sala ngana ko ya sala ngote tu fais à la maison au déclarer place kombo na ngaza kisa po mutu musuba mona kete bako zala boza 5 personnes be ba moni 4 personnes yo ba mona côté kombo na yo batali o ba bengi bato komi tour kombo na yo et komi tour na yo bazo benga osusuté okombono ezate. Il y a des choses et salama. Moi ma petite sœur a do voyager à Kende Poto. Ba betela bango ba cacher pour ba kota na immigration. Ba betela bango ba cacher papa. Ere komika na tour na yebwe. Ba talika passeport, ba talika kombo na, ba tangi kombo na ye. Na bo tanga kombo na, ba tali kombo na, atangi kombo na, atali na miso. A fandi muke après akangi passeport. Abi era musa na nge koki. Azong ses petites sœurs en passeport. Pour comprendre, petite sœur n'a pas voyagé. A voyagé, a raté voyage à Poto. Allez là, je vous dis, allez là. Pourquoi? Parce que comme on a yé, bazwa kombo na ceux qui bakenda na wapi, ceux qui basala na ngone. Donc faites attention avec les noms.
Parce que diable a utilisé ba combo na façon nyos, ba yiba combo na donc eko ba mona côté. Surtout biso total dans ba réseaux sociaux boy. Batala so total ka elongino a zappé. Atali elongino aleki. Pona nini combo na yo nano balati sans ceux qui voient nini. Service à mungu za purification. On va apprendre ango, yango lobi na meme la bino. Na même la ma communauté congolaise. Bozwango, bo pratiquer ango et simba. Merci beaucoup. Vous partagez vidéo, ceux qui vont partager vidéo et qu'on aide mutu moko. Sala ngona kontima. Comment requête na yo nyonso au sali ba déclaration banda ko sambela yebisa o sekwe o benga faveur parce que faveur ne est localisé à bisoti. Normalement c'est la faveur de Dieu qui nous localise. Banda ko be la faveur na nzambe, na vie na yo, na musala na yo, na kombo na yo, kombo no partout. So muto ki ka kombo no asepela. Place kombo no zo apparaître donc et ça va comme malamu. Donc c'est ça. Merci beaucoup, je vous aime bien. Vous s'abonnez massivement pour la chaîne. Donc en fait regarde vraiment ma bébé, to linga ki to la spiritualité, to le bela maramba bolingo, to le bela vraiment ba sujet belé en tout cas belé. Vous s'abonnez massivement. So ko sisi service na yo pendant 7 jours, zo mulangi na yo boaka, zo mai na yo boaka en tout cas banda so ko le résultat. Au moins en place sur ce que nous qui banzana nous a kofungwa sur aux 8 témoignages au salaire on a connaissance sur au bano douter et aussi maté aussi mal répéter au ça musala pam donc pour ça il faut avoir la foi. OK, merci beaucoup, je vous retrouve prochainement, restez toujours connectés, bye bye, à la prochaine.